Shalom, peuple de Dieu, shalom. Ezanga sur Marie-Grâce. Bonjour, bonsoir. Je dépend dans la herbe Olandanga. Merci parce que Boyaminga Banda Kunabino, Nanzana Batele Nabino aussi, Nanzana ba téléphone. Pour te commenter la mengi, ba téléphone, ba vidéo na ba téléphone. Lelo na yeto sur la Biblia. To sur la Biblia, Eza. Elo moi matakinga na ndo salango par Saint-Esprit. Kuswa Biblia, to sur la mambozo le kana Bible. Là to tanga Bible zo se malam to partageaka. Pour mutako kaza tene si biso tozana na oyeko la tozo yeko la mais là Saint-Esprit tu le on a cœur faut de ko partager ngo na bandeko. Léon na zona 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 awa ezo bana biso et là biso pardon zo la biso ezo la biso makabo molimo oto bengi ba don oto bengi ba don o nzambe ena ikortie de zelobi na biso nini totanga vraiment na ndako eza vraiment livre eza riche pour nanga na tanga ki ngonta molai et na bandi ko sa ba analyse na temps tozali je vois que mam na tangi awa na temps tozali et ezo kindete et kindete pardon et kindete et kortie de zelobi la biso ke nzamba zo kabola ba don. Alors pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous laissez entraîner vers l'idole miété selon que vous étiez conduit. Apôtre Paul azobalé tozaki ba païen de tozaki ba koko na biso surtout ba selaka ba idole ba selaka ba nzamba bikeko et apôtre Paul abandi ko déclarer bi mutu moko te akoyi ko ba kenon Yesu azan nzambe ce qui Saint-Esprit a révélé était mutu moko te akoyi ko yeba nzambe ce qui Saint-Esprit a révélé était. Donc ce to kiti suna se il y a diversité de dons, ba miso apesi bango ba don, il y a diversité des dons et ça aussi la diversité de ministères, mais ezana diversité des dons pardon ezana esprit kamoko, diversité de ministères mais ezana même Seigneur. Boni bisanga sœur Marie-Grâce aloba vraiment bango non ke malembe ezana même Seigneur et ni kolbanini tokiti suna se total nzamba kombola sepsi ba don apporta Paul akomol baba don o nzambe apesi biso alobi ba misusu apesi bango abi amso apesi bango don ya ko opérer miracle amso apesi bango don ya don par les saintes la parole de sagesse, nous soit apesi bango parole de connaissance, nous soit apesi bango parole de la foi, apesi bango foi ferme. Bon, nous peut dire que non au kufa docteur abna au kufa mais il y a l'obité à vivre pas à vivre, ils ont ma foi, ils ont ba don, ils ont moko ba don on nzamba pesa. Apesi bango ba don en guérison. Ba nous soit apesi bango don miracle, nous soit don en prophétie. Dans discernement où tous en avons vraiment besoin de temps on peut discerner banani et nous soit apesi bango ba don ya parler la langue ko ba miloro ba ange binoko na sika o ba benga na lingala nous soit apesi bango ba don ya koyeba pardon ba don ya koyeba esprit nini muto aza animé nango là na ba bona moni mama ko papa Charles ba mekonza mba pambola yo esprit nini muto aza animé nango et muso apesi bango mais apesi ba do ebele to so to tango to mona mais na nyoso tona apôtre Paul bandi lo ba ke non nyoso tona eza même esprit et ça na pour la bénéfice il y a corps du Christ. Surtout qui na sa l'acception corps du Christ za nini Yesu amutu nyonso eza Yesu poso ba pesa ki ba misu ba misu o Yesu za mutu kaka ba misu za ba misu me ba toboto boli misu to mona te Yesu za mutu biso to za ba partie nzoto mutu nyonso fa linga partie nzoto na eza bien bakangi ba shop na zozila manza ba shop forma ki sa manzaka na manza ba shop forma mais pour la corona en tout cas la zone ngana na okende te pour que ça manzaka na mais makona nga na zuta ko tela ngo vernis nanga na zuta ko maquiller na zuta ko sala bona zuta ko sala ko sombela nzoto na ngela mbaki to ko banini poza corps nanga Yesu za mutu biso to za nzoto na lende mama moko boye
alobi nyoka tamula ye ndenge nini amiswaka te nazoya me na kati ya bana nzambe bakomi komiswa na kati ya corps de Christ bakomi komisala mabe message oyo nalingi vraiment échanger biso navandi na temps oyo ya qu'observer nalingaka observer mingi nga vraiment nalingaka vraiment qu'observer nakomona likambo nakozwa yango ta mosusu 2 ans 3 ans natala nanga kaka na oloba te po epesanga mayele le na oloba na esala erreur te pour le cœur de l'homme ekangaka ya mabe po so olobi alobaki kutu boye yango wana eloni na loba na kati ya verset oyo nga namoni na kati ya corps de Christ séparation eza makasi na carte ya corps du Christ séparation eza makasi na bana nzambe sikoyo nayebi te ndenge yesu nde bible elobi na biso ke yesu aza motu biso toza banzoto sikoyo banzoto yango nde nini na miswa moluka pasi bandeko na miswa te na mizokisa eza na on appelle ça quoi natalaki yango na partageaki yango na olakisa bino video yango baomi donc eza nayebi te so nabenga yango évangile so nabenga yango nini bazokomi beta bazokomi sala mabe bazokomi tangisa makila wana eza nzambe na bango balati ba noir wana eza nzambe na bango natalaki yango nde natalaki yango mamona jusqu'au inspiration moyelinga na kati wana donc na bana bakotisa bana na bango mpe deja bongo ke bamibetaka bamisalaka mabe eza nini eza évangile on dit quoi évangile na bango so évangile na bango yosala bongo biso bana nzambe toza bongo te biso nzambe na biso asenga biso bolingo yango eke wapi bolingo yango eza wapi bana nzambe baguerre eleki trop baguerre vraiment eza trop na kati ya corps de Christ mais nzambe tootala alobi ke eza badon wana eza mpona bien ya kati ya mosala na ye mais badon wana nzambe apesi abi na mutu na ndenge ye alingi alors badon wana moto na ndenge alingi ekomi opesa jalousie pourquoi faut epesa esengo parce que nzambe na biso aosalela biso azoganye mais biso sikoyo ekomi opesa jalousie pour le moment tokomi na bavieux yazala bavieux ebele da okoti bambongo ebele okomi oyina moninga mpona bavieux bino na bino bobengami bana nzambe bino na bino bobengami bate ya nzambe me bokomi sikoyo mpo ani koanvie moninga mpo aza na bavieux ebele aokoti bavieux aza na bandima ebele aza na bato ebele balandaka ye basalaka boye bazongisaka boye orke efali ngai na yo tosepela parceke nzambe na biso motu baame wana toza nde intercession ya baame wana malgré to bazozala kuna ebele me ya motu ezali bazala sauve bakota na bokonzi ya likolo me tokomi na séparation eza makasi epa bana nzambe séparation eza makasi eza vraiment makasi bible ebala biso makambo mosusu tomona makambo tovivre mpe makambo mosusu na se na moi oyo bandeko na nga nyonso eleka toyoka histoire caractérique na Guma atelema comme stati comme pendant 3 jours maleka ezalaki ntango nzambe atindeka corps wana mpona atiliza yango esila leka nyonso eleka badon wana nzambe apesi yo eza mpona mosala na yo okufa badon etikala preuve ane yesu yo moko kutu aza nzambe akitaki akufi akei badon wana etikali aopera na bamiracle ezokontinue akenda na bamiracle te akenda na force akogene pendant 40 jours te bato so agena mpe pendant 40 jours bazali akenda na badon akobengana bademon te mpo bamisusu ti lelo bazobengana ka bademon donc mais yaki akovande pa pembe na papa le même nga na yo oyo nzambe aponi biso mpo tosala mpo na gloire na ye bozobundana mpo na nini bozoyinana mpo na nini bosala na mabe mpo na nini jalousie mpo na nini moto apesaka ezala yango moto wana te bapesi ye te ye bapesi ye soki olingi oyo ndeko azala yango yo mpe senga baopesa yo na Matthieu 7 tabini demande bosenga na opesa senga opesa pourquoi koenvie ko makasi
Convier comme makasi. Convier za makasi, bitumbe za makasi. Na temps où la pandémie, où malade esa na kati ya laboratoire, bat basala ngo ba détruire. Bana nzambe bazo panzana. Les monde de ténèbres zo ya kosangana pour détruire peuple de Dieu. Monde de ténèbres zo ya kosangana pour ebebisa. Bana nzambe basani ba opong, bango bazo sangana. Pour dans le cani ba obebisa, pour ni ba osala ba ozongse, mais bana nzambe osala ni ba opanzana. Baopanzana lokwa bana nyoka, baopanzana lokwa bana nyoka, na ki jalousie, na ki mutema mabe, na makambo wana pe kuna, na ya lingaka ye, ya lingaka ngate, ya salaka boye, ya zongisaka boye. Ah, est-ce que vraiment la temps où eza vraiment makambo wana? Bible lobi na suka temps mambo ekome ebele. Mais koza partir makambo wana te partir batola makambo ekome ebele ta ki mutema mabe. Scandale koya me kozala muto me ma scandale wana te boyango. Boya scandale wana. Yesu fala kufa na ye. Judas so ayeba ki Judas Ober. Pas acceptaki. Diable kosa ye. Soka acceptaki nete songa kufa nzela na emoko. Alinga za parmi les 12 disciples na ngaka zala. Togeto tanga pe makambo yenza manga salela e o pa linga koma pa linga ka koma pe. Pour pas que les disciples soient koma. Patambola ki pe na Yesu. Alala kala muka kalia kinaye, abondela kinaye. Mais c'est afongola ki diable porte. Siko sala ni no fongola nani porte. Ana olobela bana nzambe biso toza bana. Biso nyonso toza bana. Et pas nzambe biso toza bana. Ana zobela bana ya nzambe biso nyonso. Yo fongolela nani porte. Ofongola nani porte. Pakota. Nanda kuna yo fongolela nani porte pakota. Na motema na yo fongolela nani porte pakota. Nzambe opesa mutu na mutu ba don. Pour la gloire à misala na ye. Bozo bundela nini. Ki jalousie ko makasa nini. So na solela na ndeko wana mwasi. Na sepe na ngo sona ndeko na mwasi. Yo ki mutema mabe. Po anifala solo aka nanga. Tam so sete smuta diri ameminga na ke solo na ye. Apesa bite ke o da pesika batu babite batu mutu na mutu apesi badona ye. Nyo sela puto sala musala nzambe. Ezate pona to komisa ngo lokola to la ta gloire, to la ta kembo, to koma ba star. Non. Eza pona kikoma star te. Eza pona komi monisa te. Na temps o na ba don o nzambe yesu apesi na nyonso na minute o bana nzambe to senga na discernement. To bana ko bana ko discerner. Ba esprit o ezonimé. Qui jalousie o ekoti partout. O frère Patrice Ayemba nze moko. Le monde dans l'église dans le monde. Yango to vivre na minute nze mwana za mwana mukie. Le frère Patrice Ayemba nguna eba na ngana mambo yemba te. Le na koli na komo yoka ngo anayoki na ngana yoki na ngana yoki na ngana. Le na komo kotela mama nzambe na komo comprendre siko ndalo baki boye ndeza boye. Ndekonanga badona nzamba opesa ngana yo. To sala pona gloire na eto leka etikala. So Yesu azongi te badona etikala. Ata so Yesu azongi etikala pona lola toko pere ba miracle te. Na lola toko bix ba maladie te, ba maladie ezala te. Na lola to prophétiser te. Ya motu ezali to lukano bokonza likolo. Oko prophétiser. Bon, ça mon asizo prophétiser allez. Le cas mon connaît ezo prophétiser. Mon kola ka yango fingaka, yango zolo ba mabe, yango nezo ba bona boy. Non, moni diable aka okosa biso. Diable aka okosa biso. Aye, akoti na kata motema na yo. Aolo bala litoi na yo. Kutika yete, benga na ye. Benga na ye, ndenge kokosa kayen. Abanzolo bala motema to ya Kayen. Nzamba aka olbana biso, nzamba bina kaya bi Kayen. Keba mabeza liboso na yo.
kabeye boya ki na ye koyoka nzambe acceptaki na ye mabe wana eya ndenge mo mpe diable akokosa biso ayakoloba na biso akosaka biso kolinga ye kosepte maloba na azobana matoi no te bengana ye mosika na yo bengana ye wana nguya obengana ye eve so abwaki koyoka satan na nzela nyoka abenganaki abetaki abenganaki alingaki engeza boye te aseptaki koyoka ye ndimaki koyoka ye atiaki litoi koyoka ye otikela litoi na onani litoi na otikela nani mpe litoi na ola diable ye alobaka ne nini des jours passés a tozalaki na prière ya conférence tobondela nasantaki prière ezalaki kilo nayoki mpe diable akokata na ofona nde nayoki mpe momona telemi nazwi siko fone natelemisi ona natelemisi boye comme on a une programme na telemisi fone boye nabandi koprier natiki siko fone nakei siko na concentré tellement na concentré na prière nakomi emporté par le Saint-Esprit na memami siko nana memaki mi liboso ya présence ya nzambe ozonga maboko pamba te mpo bokomi kosolola siko masolo akati diable akomprenaki ke non oyo masolo akati mofa yokango tika na mema kilo mpe bandeko akata fone me naboyaki koyoka ye so nayokaki ndenge nakata fone bana moko bandeko ndenge na moto akati fone bakontinue kuna ngam ndenge na rate ndenge nayoka oyo nayoki te oyo nayokaki te pardon ndenge na rate otikela litoi na onani la diable ayaka oloba tala ye kuta zo avance yo zo avance te yo olobaka na ye nini tala ye kuta bala yo ozobala te yo olobaka na ye nini tala ye kuta ministère na ye ezokende liboso ezokende te yo olobaka na ye nini tala ye kuta lisoko azoleka baview aza na baview ebele yo ozala na baview te yo olobaka na ye nini otikaka yo yoka okomo accepte lara ilobi na yo bongo bengani mosika mpo bandi kobondela mpona ndeko abala libala na ezala malamu obondeli mpona ndeko ministère na ezokende ezomata amata bunga te akontinue toujours komata asimba toujours yesu wana atika ye te élévation ekosaka bato ekosa ye te obondeli su mpona ndeko oyo ndeko asala likambo kuna business likambo kuna oyo ezokende malamu yayo te ezokende malamu te obondeli mpona okende su malamu me nzambe apesika motema ya kosalisa baorphelin kosalisa babola ya kopartage ya kosunga misala nzambe mpo ekende liboso misala nzambe esenga finance obondeli kaka mpona ye bongo diable ayoka so na otika yo lere ayaki komeka yesu amekaka ne mutu nyonso yesu abaki nene arrière de moi satan abenganaki ela abenganaki akendaki nzambe na biso azwaki gloire diable asuflaka na mato ya moto nyonso to akolakisa tala moto comportement na ye change vers yo ta moto azosepela na yo te ta moto ayaka oloba me yo olakisa moto na bolingo banda kobondela bengana ya mosika soki okomi koaccepte yango okomi okotisa ngo na matoi na motema na yo matoi ekomi oyoka ekomi okovanda na motema oboya ndeko la sœur nzambe amalamu badon oyo eza mpona biso te eza mpona misala ya nzambe eza mpona mapeke ekoma likolo te totombo te eza mpona gloire ya nzambe opesaka litoi no nani otikela litoi no nani tolongola no bakambo wana mpe kuna corps du Christ tolongola oyo lokwa nga na yam nakendaka kuna nakolanda ye te nakolanda mate te tolongola wana toza corps du Christ oya bomoko erenye kati na biso bolingo nde nazalaka mwana mokie bamama biso bazokende bakampagne bacampagne basali bazouta libanda basali bazouta baparci parla bazoya bacampagne mona ata mosusu ebele libanda kaka mwana mokie oyoka bokela mama bokei ezalaki teke te ye lokwa azala kuna kokende campagne na te ezalaki bomba ye priere moto bolingo wana ebulaki nango kaka boye totikelaki nango tokozongisa bolingo wana tozongisa premier amour tolanda vraimen tovanda na kati ya bible tovanda na kati ya bible mpe yo ndeko apesi badon wana eza mpona yo te okoma nango lokwa soki nde nini te eza mpona nzambe mpo eza bato misusu babatami na nzambe abimisi bango te balokwa banzete bakuna na boulevard banzambe aoprépare bango ya minene bafilme bani bamonaka me nzambe abaleka ntango wana ekomi te kanga vandaka calme aovanda calme mpona oprépare yo si bapreparaki oyo bimisi balinganda okosa yo kokosama te ndeko nanga eza mpona
lolendo te eza mpona kokita te ngai azalaka na bamato ebele naza bavie ebele nakosangana ndeko te nakosangana ndeko te nana mbongo nakosangana ndeko ekeleka nyonso tu wana ekoleka ma sœur ekoleka mon frère ekoleka nyonso tona ekoleka nzambe otikala na kote na bandako na bino na osenga biso vraiment totanga version wana 1 Corinthiens 12 mobimba les dons de l'esprit yamasoma makaba molimo etalisi biso makamba molimo vraiment nzambe apambola bino nzambe asunga biso to changer vraiment corps du Christ tozongisa bolingo wana corps du Christ tozongisa bolingo wana na kati ya eklesa na nzambe tozongisa bolingo wana nzambe azanga te kopambola biso tika vraiment video oyo partager video oyo s'abonner na Time of Grace partager video oyo eza na ndeko moko motema nesi koma ekobeba eza na ndeko moko mosali moko pe jalousie koma ekokota na motema eza mosali moko akoma ekomituna eske nzambe abenganga ndenge nini boye ndenge nini te partager video ekosunga ye tika nzambe apambola bino bosabone na Time of Grace TV. Time of Grace TV wana eza chaîne YouTube na biso eza malamu so bosabone kuna ebele e tobosana te kokende ko like page na biso Time of Grace kuna peza page na biso aussi tokende ko soutenir mwana mboka oyo asali marque ya bilamba na ye MG Star Boutique. MG Star Boutique eza marque ya bilamba mwana mboka asali ekomi ntango oyo vraiment biso na biso tosungana se soutenir eza malamu nzambe apambola biso tika te nzambe apambola bino Molimo Mosantu ayebana kokamba bino ayebana kosunga bino ayebana kotalisa biso vraiment ntango yo otanga Bible oyo verset oyo nzambe akofongola yo mpe ekochange yo ndenge ya komona na makambo napamboli basali nyonso ya nzambe nalingi bino mingi nabondelaka mpona basali nyonso napamboli bana nyonso tu ya nzambe bao bakoyaki telema oyo avandaki la telema oyo akoyaki kovanda na koya te telema kotika te balakisa oka misapi kotika te babambo mabanga telema nzambe wana abambo mabanga te aolinga yo telema nzambe wana posa na yo elanga eza monene eza na posa na ngai na yo toya kosala na kati na elanga na nzambe tika nzambe apambola yo wana ezalaki bien sœur Marie Grâce tokutani susu na mbala nsima bonne nuit soki bozala olandanga na butu na moi bonjour bonne journée bolandanga na journée na pokwa bonne soirée nzambe apambola bino merci c'était sœur Marie Grâce bisous ciao